Boze ebele liboso etando eki topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya, magazine chrétien na bino ya lingala yango ebandi, toza kofungola yango na manaka oyo. Anuka 2025 ebandaki déjà na église Porte des Cieux ya prophète Joël Francis Tatou. Ba détail bolanda yango na micro ya Beni Bola na Francis Matondo. Ebandaki uta mukolo ya mercredi 15 janvier pe ekosila mukolo ya dimanche 23 février 2025. Anuka 2025 na mama na likambo la prééminence na boye batei baza ebele kasi prophète Joël Francis Tatou a bétisete pour na invitation ya évêque Espérance Mbakadi. D'ailleurs, batunos ba bengisi baza baninga nanga. Baza batunos na bango. Baza ba collègue nanga, baza ba ninga nanga, baza ba frère nanga, ba compagnon nanga. Mais évêque Espérance za camarade nanga te, baza compagnon nanga te, on a dad nanga, baza père nanga, baza vie nanga, pour ça tu nous as kinwa. Baza papa pour nanga, baza mentor pour nanga. Bambou belé plus de 20 ans ngo na na sinaye, a conseil kanga, songa kanga, ya te kanga, agamila kanga, apesa nga makasi ba saison nyonso vie nanga, baza la kiwana. Et tu as déjà ça fait 2 ans. Oh, tu pas la makasi. Batu bagani dans le 25 skin VR qui fait zona na nuka ol. Yango na beni papa na Canada mais c'est papa na zomona na yo na beni sombula ol alinga koya. Apesi na badat. Donc tu as la honneur makasi. Donc on doit moteur nanga papa na Espérance Makadi. Ah on existe pour dessus na beni semaine na nuka. Donc ni sanité mangé monyoso. Na beni za mona mangé. Donc grâce ne malobana biso nyonso to panado to kanga limite nyonso oyo mangembo na extension na mangembo to kaza mona mangembo na zamona dal to zala awa poto dans la dernière semaine papa na secret pour la motobote mambo les bébés to zayi se sont ensemble te vous avez un problème belé ni ba to ba problème acte 15 na Paul na Barnabas ba ba problème to za bana nzambe na simaliwa ya moi c'est pasteur Marcelo. Je vais donner un moko pour la route bolingo et pour ça qu'on signe bolingo ici la haute ça qui m'a bien. Alors à partir wana to kutana to solo là et nzame ko sensibilité manabiso pe na simanango tribute il faut ya a singa de na roya pour la sala ba foi et aya qui a pas mal biso 2 jours et là qui mini makasi ya bonne pour na tonga bonne pour na ngai yiki c'est le loto ina to ina te bazana on a mis na mokili très organisé bazo la grâce en soma mapango ko tonga ba église na kasi partout place bazo kene bazo réussir nakoyoka lolenge prophète alobi ndekunanga nzambe ya lola aza penza au rendez-vous na boye église Porte des Cieux ezwami na 10e rue industrielle na commune ya Limete. Kasi clôture ekosalema na esplanade ya Palais du Peuple dimanche 23 février na ngonga ya 14h. Mais c'est un gros sujet. Et nous... Prophète Joël Francis Tatou a limboleli biso penza na bo solo nini yango anuka bolanda ye na elobeli ya Francis Matondo. Anuka, premièrement, ils ont retraite spirituelle toujours organisée. Tous la 9e édition dans mon psycholo. Alors, je ne vais pas ni Anuka, parce qu'ils ont fait mon combat juif. La bobine à Lévitique, je vais m'appeler ça qui va en Israël, 7 fêtes. Parmi lesquelles Missa, la principale, il y a qui fête à Tabernacle, il y a Pentecôte, et Pâques. Alors, 4 autres fêtes, il y en a qui voilà. Mais sur la liste, fête à nous qu'ils ont cité. En fait, fête à Nuka, ils ont fait Bakissa ou Bakissa. C'est un Jean 11, Jean 10, Jean 10. Par le biais soit qu'il y a à Jérusalem, il y a fête à dédicace. Fête à dédicace, il y a bien fête à Hanuka. Ils ont fait Olo, Batia qui ont eu Bayuda pour Nanini. Parce que avant il soit là, mouvement comme on est qui antichrist Épiphanie, avec grec. À côté de Israël, à la conquête, à régner en Israël, à côté d'un temple. À faire ceci, offrande, sacrificateur, à faire arrêter le sacrifice, à venir lampe et chandelier, bref, à arrêter ma culte. Alors pendant très longtemps, Israël les gens qui passent ensemble là. Alors famille Macabé, il dit là-bas comme ils qui Juda, à Télémaï il faut tout répéter l'histoire. Il faut tout répondre, Israël tout répondre Jérusalem pour tout reconsacrer temple. Bundi, Longi, récupérer temple, après, restaurer temple. Purifier temple,
parce que tant grec on a côté qui n'attend pas avec Ngoulou à Boumaki. On a des histoires connues dans le monde entier. Alors, tant que Pélis il y a chandelier, ndé balobia tout ça a fait mourir dédicace. Pour tout canisa n'engeni tout ça la qui dédicace à temple après que temple ça les a au débat. Alors, fait on apprend à juif et rappelle à Baron que les a fait à lumière, Pélis ça la lumière à chandelier, les a fait à dédicace, il y a aussi un pardon comme il peut s'assurer dans la Zambie et on va ça la amour dans chaque hiver et à la fin de l'année, la fin de l'année où il y a 10 ans. Alors, na makansi anuka il veut dire dédicace, plus au fait à nous, tout ça va tout ça va juif. Mais tout ce qui esprit à nous, quand on apprend le bas, tout les qui simboula, tout ça va temple dans le Zambie. Tout ça, les masumu, tout ça, les mabé, voilà, en grec, on a maladie continue à 4 jours, tout ça, tout ça, temple dans le Zambie. Alors on est bandeliané, tout ce qu'on a fait pour le bas, tout ça, temple dans yo, tout dédié, tout ça, les dédicaces. Et ça, kakayamo. Ce qui me fait ici, à nous, quand on a, et ça, ici, Yélisaï, à nous, que ça, hébreu. Tous les jours, tout le bas, alléluia. Alléluia, et ça, qui t'endu, et ça, qui s'akata. Et ça qui soit édité, alléluia, et ça hébreu. Amen, et ça hébreu. Shalom, et ça hébreu. Anou kapé, et ça hébreu. Donc, et ça est comme mystique, na simanamote, et ça a symbole, tout le bi, comme Badedia qui t'a pris sur le pays de Zambé, tout ce dédé, les sous-sous, et panayo. Il y a une signification en tout cas. 2025, élevé Volento na église centre évangélique Oreb ya pasteur Lems Emmanuel Landa. Milulu yango ekobanda mokolo ya dimanche 26 janvier kino mokolo ya dimanche 2 février 2025. Kasi na mama na likambo moko la science des saints. Na boye mokolo ya samedi 1er février na ngonga ya 9h école des ministres nde ekozala kuna. Ba orateur bazabongo misatu, le patriarche Jean Bosco Kindomba, l'évêque Michel Ambroué ya Libreville, naye moko pasteur Lems Emmanuel Landa, oti ya milulu yango. Ndeko na ngai kozanga te pon Nzambe akozala na au rendez-vous pona bino. Ancien désiré Kassendwe, responsable ya département ya Esdras na église de Mangembo Bandalungwa, ye apesi biso bongo ba détail lolenge nini okoki kosala pona kokoma membre na kati ya église. Bolande na micro ya Nathalie Atatama na Francis Matondo. Église ya Mangembo Bandalungwa na département na yango ya Esdras pe formation elongo na motambwisi na bango bazotalisa na bana ya Nzambe lolenge nini okoki kosala pona okoma engagé na kati ya département. Na boye ancien désiré Kassendwe alobi na tina na yango. Pona kobanda ba fermissement ezali nango pasité. Soki mutu nyonso oyo azoyoka posa ya kobanda ba fermissement akoki okutana na biso. Okutana na biso du fait que tu peux faire enseignement, affermissement, chaque lundi, à partir de 16h jusqu'à 18h, il y a salle ya Mouné Nukuna, et aussi chaque mercredi, de 16h à 18h. Et aussi, chaque dimanche, on a fait le premier culte, le col à l'élo, tu as un culte, enseignement, affermissement et opésama. Bino bozo mona batelier ndenge ezali classé awa bato bazozo ba fermissement et aussi na sur la deuxième culte affermissement et opésama. Merci beaucoup. Numéro nanga ya téléphone ezali 081 580 14 00. Na reprendre yango 081 580 14 00 au Bengingai. Nous avons rendez-vous pour être aux affermissements. Même en privé, même dans le bureau, on peut venir, toper sur l'enseignement dans le bureau, on peut prendre un rendez-vous. Personnellement, dans le bureau, on va déléguer un formateur sur l'affermissement. Ndekonanga, koya na église ezana yango mabete, kasi kosalela Nzambe na département, tope kokoma engagé eza malamu mingi penza. Pamba te na makomi ya Nzambe ezoloba na biso elanga eza monene kasi basali baza moke. Salela Nzambe na etonga na Chaîne de prière ya ba mama ezaka kakokoba bongo na église de Mangembo Bet Peret chaque lundi mama Bladine Teka azawa na pona bino. Benibola apesi ba détail oyo.
Chaîne de prière Yaba Mama na Mangimbo Bet Peret Isa Kaka Kokoba. Naboye lundi ya le 20 janvier Oyo Ezala Kilisusu Somo. En tout cas, année Oyo Eza Somo. Nazo interpellé ma maman Moussousso Balembi. Kolemba Telema. Alors, biso toza toujours wana. Chaque lundi toza wana. Mais ndenge tozo tambola. Toyebi ke tozala na 2 semaines moko. 14 jours moko tozana pour la maman ya chaîne de prière lundi. Maintenant to préciser date et kozala année oyo. À part wana toza toujours lundi et puis année oyo to si tout va bien par la grâce de Dieu, tozo banda ba école ya ba servant de Dieu. Donc nous sommes là bisol bet peret c'est l'école. On va former ba servant de Dieu. Alors on a bengi na sali appel na basi parce que toza déjà wana basi ba pasteur ebele bazoya, basi ba évangéliste ya ba apôtre baza awa ebele. To bengi pe yo motoza na ndaku tango koyoka mbela ya école wana ya formation ya ba femme ba servant de Dieu et ko banda toujours na programme à lundi en tout cas kozanga te koya mais chaque lundi toza awa à partir de 8h à 11h. Ah OK, merci beaucoup. Na pesi ba batunyo sombote ezaloye binga ozaloye binga ite na pesi mbote na lingaka yo ezalanga oyebinga tenga na lobi na lingaka yo. Alors na pesi bino mbote na lobi 2025 oyo yo mutozo lela ozala mwasi ozala mobali nalingi na rassurer yo pe na loba na yo Yesu akufa pe asekwa atikala na kunda te lokola Yesu atikala na kunda te likambu na yo ekotika l'éternel te Bible lobi nyonso ekoleka kasi loba na Nzambe ekoleka te lokola Yesu alekaka te lokola nyonso elekaka c'est-à-dire problème oyo etungisaki yo na 2024 na 2025 solution ezali maladi wana ewumeli na nzoto na yo na lobby guérison eza sûr et certain yo moto zolanda ngo zalozana maladie ya ndenge nini mais na lingi na lobake Nzambe ya mbakadi oto lukaka pe to banga ka to salelaka azana makoki ya ko guérir azana makoki ya ko bikisa to moni yango na ba nuit ya ba expérience surnaturelle ndenge nini ba miracle ba kina ko salema et puis na profiter pe na interpeller na sala pembela na bandeko nyonso soki oyoki papa sali nuit ya ba expérience surnaturelle aux Zangate pour participer à Nuwana parce qu'il y a de grandes choses où ils ont les cas na Boutouana. Ndeko mama ndeko elenge mwasi balendi eza ebele na 2025 oyo kasi mapamboli pe bikamwa eza pe ebele. Pusana na présence ya Nzambe na avenue Makanza numéro 62 Chaba Gambela na commune Yangiringiri. Nzambe apambola bino. Saison des prémices na église de Mangimbo Bet Peret et bandaki déjà wuta mokolo ya le 2 janvier 2025 et longona pasteur Blandine Teka kasi pona poso oyo tozali pasteur Jackie Kalombo ye azakuna bolanda ba détail oyo Shadak Teta asali libiso. Pasteur Blandine Teka ya église de Mangimbo Bet Peret azobengisa bandeko nyonso na ntina ya manaka oyo ebandaki wuta mokolo ya jeudi 2 janvier 2025 pe ekosila mokolo ya vendredi 31 janvier 2025 saison de prémices tolobi bongo na boye poso oyo ezali pasteur Jackie Kalombo nde akozala wana pona koleisa bana na Nzambe na ntina na yango pasteur Blandine Teka alobi boye. Merci pour la question. Et là, on a l'ingénieur Lobake, biso toza bana espérance mbakadi. Alors, tout ça là, programme mon côté en dehors, il y a programme au papa établi. Alors, tout l'anda calendrier, ndenge ni papa azo perception ba direction, ba directive. Alors, ndenge na ne oyo lokola na communauté mobimba tozo lobela sur la saison de prémices, biso pe lokola tozwa kikaka ndenge papa pesa ki directive toza na mois mobimba ya janvier ya saison de prémices. Donc c'est ça. Donc à mois mobimba ya janvier toza na saison ya prémices. Deuxième mois toko tambola par rapport ya directive ko uta pa ya papa. Donc to sala ke loko moko te na biso. Pasteur Jackie tozo bandana ye la révérende Jackie Kalombo tozo bandana ye lelo tozo bandana ye a reconnaître biso tu dimanche. Donc to rozala na ye à partir à 17h juste, au bandit Nabiso, Kino 20h, au Silici. Donc toute la semaine, nous serons avec la révérende Jackie Kalombo.
Ndeko mama, ndeko papa, pe elenge, tozanga te na avenue Makanza, numéro 62, Chaba Gambela, na commune ya Ngiringiri, boya ebele, nzambe ya kopambola bino na 2025 oyo. En tout cas ngai, na kozanga te. Merci beaucoup bozalaki ebele liboso ya etandoke pona kolanda magazine chrétien na bino alingala topesi bino mbote bisika nyonso bozwami tika ete kimia na nzambe ezala bongo o mabota mabino tokutani bongo na mikolo mizali koya. Ciao.